Bopesi mangwele ma COVID-19 bozalaki na masolo ya bakambi babikolo ya Afrika na visioconférence na botambwisami ya président Félix Tshisekedi. Emmanuel Macron ya France pe azalaki na masolo mango bikolo bya Afrika biuti kozwa lisungili ya mangwele ya ONU na nzela ya COVAX. Pesi mangwele ma COVID-19 boko banda nzinga ya le 15 mars na Congo Brazzaville pe le 12 mars na ekolo Congo démocratique. Bakonzi ba Congo Brazzaville balobi COVID-19 ezali kokita kasi basengi bana mboka kokoba kotosa malaku makobatelama. Procureur général ya CPI oyo akotika ebonga na ye na sanza ya Motoba Fatou Bensouda abandi bulukiluki likolo na mbeba Israël efundama na yango na mabele ma Palestine. Département d'État ya États-Unis elobi Joe Biden atelemeli yango makasi. Publicité ya politiki na États-Unis ekozongela kotiama na Facebook hutolobi. Facebook elongoli epekiselu etiamaki sima na maponami ma mokonzi ya mboka mazalaki matata makasi na Amerika na novembre eleki.